Moi, je suis abîmé, échec, pas banane, chic, zoaraté, père à la colère. Afinga peu père, pas ma voisin. Fort. Papa na biso, ouais, rançon, papa na Ouais. biso, ouais, abimi, c'est la biso patron, notre patron héritier. La qualité est le coup, là, il a présenté des batounini, oh, basale mabe. Benson, sur les aïe qui a le bagage, non? Ah. Bazo présenté Nzembo avec jaloux ndenge bayemba wana ndenge ngaki ezala que non tout le gars sur ba position de bazo ba faire que c'est pardon ça va ça benga ndé bon moi na nga faire na tsaki o maboko na pesa o bénédiction Nzembo o yemba avec jaloux o yembelanga jaloux ezapi parce que ngam na lakisi yo mokili ba yotala yo na stade batutu ba beti stade o mutasali spectacle mutayembi makasi o héritier azati biso so ba classé biso toza premier na kati ya stade wana parce que toza na deux albums toza jeune ou héritier ayo pesa génération qui non faut confronter ba o ba ya basala ça membre la classement 20 na salaki héritier za premier na génération via go sa génération na ba on te 20 na JB ba kende ba on ba Kofi ba Kim Kester comprendre ba beta ba so ba papa wemba ya yo kota susu boendeni héritier banga pa lo bata obeta stade bango babanga bango tu babanga so babanga ba obeta fo ba beta ngole ba longwa kati yo longwe quartier la te ya go bimisi disque des albums le ba mamba stade yo pe kuna au maison mère les marquis quartier la te lisusu les longwa ka fait ba prononcer les ba yiga héritier lo biga obeta c'est un peu ça. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Le courage n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre journaliste d'investigation et donc Binta. Alors, Baïkongo Mani na bosengi na bino par rapport à Mani Makota la actualité exactement. Mamboka Ferigola betaki stade de martyr après stade ya Ferigola et nécessita qui ba problème ebelé na ngambe ya orchestre ebelé dont je cite Nangam à la team Wata et botima problème tout le monde qui sortie médiatique il y a chef d'orchestre Mishka ouais, ça qui pas confrère Nabiso et puis est né exactement Franck Stemay il y a mon sala exactement hein. Alors et nécessité pas problème na mona qui bien avec ngana lukabino moko ya ba musicien à Wata tout moko ya mon lobeli o akolobela Eretio Watanabe. Alors na ba émission précédente nanga o na salaka na yambaka souvent parce que c'est une personne qui réfléchit très bien, il a une tête bien faite, exactement comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, il va répondre à toutes mes questions dans cette émission. Mais avant tout, je m'en vais pour dire un grand merci comme ça à un boss. Hein, un boss, j'ai l'habitude de Robin Aé. Il est un bonheur pour tout un peuple en fait. Lui, c'est Yaouli Moucheni, Code Yambok. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Tout Vandi Pena Boyenave, conseil Belé, Kotié Kezongi et Salakono, Bisoba Oto Koya, à venir Ezala Kitoko. Big up aussi comme ça à toi, à Nikita Mavinga. Nikita Mavinga. Merci beaucoup d'être là derrière tonton H. Nikita Mavinga Angela, au plaisir, exactement. Big up aussi comme ça à toi, Preti Vanessa, hein, Vava Detan. En tout cas, merci beaucoup. Donc, encore Bongo, Preti Vanessa, mon major Jean Dédié et Kanlogi. Mon major Jean Dédié Kanlogi, mon major, hein, IPI, HP, hein, Maestro Golf, mon major. En tout cas, merci beaucoup pour les soutiens également. Vous êtes tellement nombreux, hein, tellement nombreux.
Oboko soutenir Enoch Obinta, big up aussi comme ça, toi mon confrère que j'aime beaucoup malgré, il est tellement turbulent, lui c'est Nondi premier, hein, monsieur que je dois beaucoup de respect dans les calmes, parce que c'est une bonne personne, Nondi premier Emmanuel. Alors aujourd'hui, je suis avec Fabrice Kachouva. Fabrice, bonjour. Ah, bonjour, Nokia Bogar Maël, journaliste à Sage quoi. Ah, Kachouva Fabrice. Yo ça va polémique t'es na ebio vraiment bandaka. Il y a qui n'a pas normalité fort. C'est. Obi, na comprendre des temps où côté mon abi ah. Et Kachouva me m'a biso namba banzambala. Lelo na biso bina hôtel de ville là. Ouais, si. Tu auras ba cadre. Tu auras ba cadre la team. Les entreprises à Gaillard, la team il faut ça la tendance union parce que moni Mokonzamboka akuna matata héritier Watanabe l'homme sur le chemin de la gloire akutana kana président de la République akutana kana ba ministre akutana ba DG sont des choses ça il faut en tenir toujours les exemplaires bala ça que non bato ba rapembe na héritier Watagogan tous vraiment tout près quoi tous près na nyonso yeah c'est un peu ça. Mais par rapport il y a chemin de la gloire. Tu continues à voir mais ceux qui peut-être OK na ba image monde to moni décor quand je vais lire Ouata sur le chemin de la gloire. Ouais. Il y a des idéologies. Il y a des actualités ou même déjà na la liste il y a bon moi kuna likolo ya tata. Ba Angelo bazo préparer que non. Ils ont un message au monde il faut yoka. Musique à chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Parce que l'actualité déjà il y a un moment Mokonzamboka héritier Wata Boss Live. Azo zo temps concentration à l'indi distraction. So bolandi même concert na beta qui na Bruxelles. En bas qu'ils ont temps ça émission. Ça veut dire qu'ils sont concentrés parce que oh ya ils ont vraiment tata au likolo kuna otobele lara. La ange ba ko kita tout ça la peut veiller jour et bima parce que le message est bien. Même yemoko tata biso likolo kuna alinga ba ange ba imba. Bazo adorer la musique. Et héritier a parmi a reconnu dans le monde dans l'école que la musique est sur le chemin de la gloire doit toujours dans cela. Voilà. Mais vous avez parlé d'orchestre et Mandela mais vous avez choc trop hein. Album Almoso et kendra mo mbilinga boyena na style betusuma ba mbilinga ne batutu ba koloba na ndenge makambo eleka. Alors, vous avez une technique que mettre en place par rapport à l'album sur le chemin de la gloire pour qu'elle ait une réussite totale. On a dit question l'album Alboso Mbilinga, ça veut dire quoi? Parce que Banzembo na biso beta et même biso to beta Olympia, il y a un des salabiso qui est aux meilleur orchestre ou beta ba concert et VIP ou les autres marape mboka kaka na album wana tiritira date. Mbilinga ça veut dire quoi? Mbilinga bazali fotanga bakombo na bango koluka to tanga bakombo ya bato ezo simba otie ba na liste ba oui mutaza vivant non bato ezo simba te baze belé oluki bango bazawa bakombo na bango pe noko yebi okotsaka héritier na place au baki album eza na mbilinga ça veut dire que maintenant on a cité non mais par rapport na sali moi comment non par rapport au tebiso ko bandana comparaison et album ya yemoko ka héritier non parce que mi-ange mi-démon tozana des albums les albums tout le monde t'a ignoré que non te bo banzembo eza na retirada wana jusqu'aujourd'hui mi-ange mi-démon rien à dire et betama partout jusqu'aujourd'hui mais retirada pe betama mon cher obongo banzembo oyo mema biso na ba concert po mi ange mi démon ya ba bien mezali non Fabrice banzembo retirada yo bien ngote nok non na lobi par rapport lobela biso boye album na bino ya liboso simbi ya mi balé simbi ya mi satu na moni ke to ya liboso simba ki moi moké mais ya mi balé simbi pena mais pourquoi est-ce vrai est-ce réel on a posé on a posé l'autre question là question posée parce que biso toza positif. OK. Donc il y a été opposé question pour opesa batu oya yo les mususu bazo benga yo. Yo ne besoin journaliste polémique, besoin journaliste vraiment sage. Retirada.
ebima na terrain tanga les retirer de bima album ezali combien na terrain o biso toyokana ekoleka bango tanga bakomba ba orchestre wana mosusu esimba te bamission mpe bamibenga badanger bazali biso tookende parcours na biso eza bien yango tobia tour oyo batechnique mingi botie na marché batechnique eza ebele eza babiloko ebombani oyo déjà même na kati ya administration ezosalama je crois bientôt bokomona parce que biso tout nos système abe monsieur ekomi kaka sikoyo ya bapene ya bato na biso bayeba koloba parce que na minute oyo bato na biso bajournaliste oyo boyeba koloba parce que journaliste nyonso oza koapproche te yo okanisi ozoapproche mpo opesa message na bamélomane public héritier mais bango bayele mosusu mpo bayinition na public héritier eza mabe c'est ça biso toyebiki spiritas na minute oyo ekelanda émission toyebiki baberet rouge bakolanda toyebiki bamélomane tout oyo balingaka mongongo héritier na orchestre héritier no balinga nde kachuva nga na oloba rien Fabrice Kachouva aza juste instrument oyo ezaki héritier abiki nozala wana pesa message sala boye c'est tout toza na balimite yango bato ebele baocomprendre monde ndenge ekende te so ocomprendre monde ndenge ekende oza bien eyeli nango ya chemin de la gloire ndenge ekosannonce na baalbum oyo eleka ozomona ngo ndeni toza dans les bons franchement toza dans les bons tosola pembe ya tosola pembe kaka ndenge oloba toza dans les bons baalbum mpe na terrain tonéglige te mais toza sire na oyo ya biso toya koefface bato bazwa temps mpe bato baozela ngo ozalaka na slogan moko boloba na émission tosala na yo ezaka soki wata baloko ya bongo et tout ça dongola ye nini dongola ye eloko wana eposa problème bato babenganga de partout mais wata longola ye franchement wata longola ye aolongola parce que baza wana yo bayambaki yo déjà ya longola na ye pa enoki awa na fai na kiti yo ti bokiti yango yo oza sire kaka ke kachuva nde ando ofanda chaque jour wasi moni nga na yo tokeli felo nga na yo mais héritier ozala na lola omoni tala yotika bongo ngana tokeli felo yo nde okeli felo yo moko tala omoni sato bato balobaka satan bato baokanisaki satan ozala na bato wana enfer elemi so ose retrouve kuna mais nga na yo te nga na yo moko tya yo moko mais tondima même parti osala deya mokili etala yo moko héritier aozala likolo mpo kaka sur le chemin de la gloire ana posa yemba kuna c'est quoi le message chemin de la gloire oui mais il veut enseigner quoi en fait na bamélomane oyo balandaka la bonne musique ya héritier ya Tanabe ça veut dire ndenge olobika enoki bamélomane oyo balanda bonne musique ngolo na no calme kimia po na suki ya bien donc parce que sur nini yo bandaka bo calme et sur le chemin de la gloire vraiment bamélomane bafanatique azwaka temps rebosser je crois à tout moment lingai alobaka bien nga nazala nga temps koloba te ya polémique te mosala oyo nzambe apesa ye don oyo esalaki aya koprésente yango na maison mère po bayeba ye ke aza moyembe aza chanteur parmi bameilleur po so tozolobaki non même 20 sone na bamampata so bafandi bayebi ke non héritier ayaka kocontribue na nzela parce que 20 sone azalaka déjà 20 sone mais héritier lere ayaki na part na ye ayaki na identité na ye ayaki na public na ye ya vip ayaki na makambo na ye na eyembeli na ye yango don wana kaka ya nzambe nde pese chance retirade ya ezwi mi ange mi demo ezwi nde tozocontinue sikoyo sur le chemin de la gloire bokomona même baextrait nango ya basport ndenge ezosala ntango balobaka album esimbi te baremarka yango na nini na bamélomane non na bamélomane ka bapublic non so basanti ke banzembe ebeta te c'est ça eza bien te bamélomane po ye mo moto ayemba oloba te ke album esimbi te bamélomane mpe ye ndenge azoyemba wana azoyembake mpo bamélomane balobele te ke album esimbi te expérience eza expérience eza depuis héritier banda musique na ye ese na bavoka na banzembo nyonso ezalaka bien ça veut dire nzambe ayebi opesa motu don na ye na ngonga na ye ya badon mosusu bafonsa yango te atobi ke étoile wana héritier goga wana toboma yango totya na se ezwa te parce que nzambe ayebi don oyo apesa ye
pour toujours tosepela biso mpe toyaka pembeni na ye. C'est un peu ça. Album il y a fait rigolo là. Dynastie. Au bout que noté bon bah que non album simbité ça koyoka et tout ça peut-être na bar va doit mettre en côté et tout. Là on s'est perdu pour ça maël. Quand l'album il y a fait rigolo là, oui mais mieux qui nous habite dans un stade de martyr. Nazana wana. Dynastie a fait rigolo et bêta raté selon yo par rapport à la réponse au précédent. Dynastie ben gars jusqu'au présent na yebi que dans la bimicité dynastie ya bimisaki volume alboso de bimaki. Oh bon soki alboso ndenge na landa ba propos à Bill Clinton que il paraît fait ba longola ba biloko ne na album et limité na terrain te wana album ya bango bana wende eza oh ya dynastie eza ndenge ezaki ida ventone ya zwa ngwa sangisi ba mission c'est ça non yango ne tozela n'expliquer ils ont deux volumes il y a les bourgeois il y a des journalistes nga na yebi na ngati nga expliquer pourquoi on sans réponse sur wana siko yo mo foza na réponse parce que nga tisiko na yebi émission Bill Clinton na le kaka tsengo ki bende monseigneur abiki amona ke kuna makambo nde boma ba carrière batu balongola ba cri na ye place nga suka na émission na landa émission ngo epa nani ba chaîne kaka ba chaîne na biso ka ya Congo si le lot n'a pas d'information. Mais par rapport à yo ndo tambola cause mpimo okota ba place belé tant okota wana yo quand même quand on était dans saison bêta et tout ça on a posé une question là. Oh. Mais dynastie peut bêta on a zo tout na yo moko bi que ça so volume 1. Et bima déjà volume 1 j'ai bima ils ont 13 entre 13 ou 14 nzemo na kati. Ah, je te dis pas solo. Bon comme yo za journaliste bino ndebo sala tout. Bon lingisa ngo pe ba mélomane ça problème te wana mamna ngate yo nde siko fo bando tangele ba titre ba nzembo ngo yo yebi awa oyembi ata nzembo moko kasi oyo yebi oyembi ata nzembo moko yebi ba public na ye ba koluka pe ba sa ile promotion ba landela ngo ça un peu ça ba royaume kunga ba David Mangaya ba Ifunyanya ba nzembo ngo ya tellement belle na kamono lobi ke yo ki ngo raté okite na zuima na tirer so na zui temps donc quand on a Google na YouTube on beta na meka kolanda moko parce que biso toza mo focaliser pour ba nzembo na biso mon ndenge boss dans na studio na ba répétition kuzu tozo zo temps sikonde ya koyoka ya biso ya ko préparer ya biso ndenge ezobima c'est un peu ça mais sur les bimi na ndenge Bill Clinton ba biso ndoze la ke monseigneur Tchengogi Bende ndinga ba ya bwaki wana bia bwaki ndinga banda intervention rapide na ba solo la bien ya onde doit ndozer laisse ya biki alongoli sou ba cri na c'est là qui pose problème. Tu as dit que non vous êtes toujours focalisé par rapport il y a sur le chemin de la gloire exactement mais récemment tomoni koko na bino papa na bino oui Ranson à ça le classement il y a un stade où et betama na martyr par rapport à bateau ba côté ebele. Moi j'ai pensé peut-être école les Kanango et puis voilà les qui mais il nécessitait ba problème ebele pour eboti ba sortie médiatique il y a bateau ebele dont je cite Trésor Congolo mais aussi chef d'orchestre Héritier Atana Mishka dossier pendant na bengi la voix ngona poto vanda à part sur le chemin de la gloire exactement. D'abord, message à Ranson par rapport à stade na classe qui bon trouver que est-ce que Zaki malam ya ko sala ngo est-ce que du côté il y a Héritier Atana blessé qui bino parce que meka eta autant comme na binoté na stade tandis que aujourd'hui bobeta tolo boba quand on stade na bino et Simba et tout au cas. Bon et donc nous allons répondre aux questions très bien et ça le m'a pas cité j'espère. C'est pas on a mon qui ma voix. Ah na matavoa. Quand il t'envoie et donc il y a des messieurs je laisse ça bon. Question on répond très bien. Émission là dans le ça au non. Ferré Gola. Artiste musicien il y a Moka. Tout bana na Ranson. Ah tout bana na wera. Bon, on a place makambo peneza yango. Bat banoze bloko on dirait yango tout temps fort.
papa na biso oyo ranson papa na biso oyo abimisela biso patron notre patron héritier nakanisa lokola alingaki apresente nde bato nini oyo basala mabe comprendre Pardon? bato nini oyo basala mabe oyo bandima bolamu na ye te naza mwa flou bandela ngo mpona comprendre mona émission wana oyo bato banda osatandre eza yango te banda okanisa lokola eventsoni na position oyo batunelaki question wana alobaki bon bato oyo basalangaki oyo eshokanga na vie kombo ale mosu ebimaka mpe nde esala plaisir kombo ya ndenge azotangana parce que stade na biso oyo biso tobetaki eza date oyo nde mosu papa ntsoni abenga wata gogan moni wenge esangani ensemble yo so anosa stade nobandakala kwa mwana maison mare wa mwana jibe papa chéri tika nanu mpepo wana eleka biso tobeta wata erespectaka bave na ye ti siko arespectaka bango mais ventsone soki ezalaki alobaki non bazopresente nzembo ya vie jaloux ndenge bayemba wana nde elingaki ezala ke non toluka soki baposition nde bazo bafere tosenge pardon ça va parce que eza actualité te eza actualité te tu as 2 minutes en tout cas je t'écoute dabi eza actualité te oyo vi asali oyo vi azoloba apresente te ke ndenge abengaka mpe héritier wata gogani wenge esangana ensemble peti yo so anosaka ya stade eyi naoki oloba yango bia tikelanga tala mpona explike yango bia baparametre ya musique na biso tokende na Congo toyeba te nani alingi nani nani aza na nani nani alingi adiembela na succès nani nani aoprotege nani complication ekomi mabe ave ntsone wana aza papa ya patron nanga tokoloba te mais oyo efaki atalake non oyo lelo aye boye efaki abenga nde bon mwana nanga fere natiaki oyo maboko napesa oyo bénédiction mais nzembo oyo oyemba vie jaloux oyembelanga ijalo yango eza pe parce que ngambo nalakisi yo mokili bayotala yo na stade dossier Vincent efaki asala yango bémission ke osala baliste ya bastade je ne pense pas héritier abeta stade na ye abaki nga nazoya kobeta stade de martyr oyo epesi courage na bagénération tout bazolanda fali alandi fere mpe alandi parce que fere ekalifie la stade ezaka te. Non mais fallait mettre un stade avant héritier. Non, abeta héritier non ça va bango tout. Ba stade yango pe yango de musique te. Ba tutu ba beti stade wa mutasali spectacle mutayembi makasi wo héritier zati. Comprenez non? On ski la star. Ba tu ba yembi makasi wo héritier zati. Poto barara ke na tire na ba réalité nango o ezape ya Nzambe. Abiata ubundi bundi biso otalela ala lera biso akiti simbula na bandela likambo trop mais oya 20 on est vraiment na mona subi non hein ça il moi pas si ah et bouger bien bino moi t'aime pas héritier moni héritier wata goga notre patron a biso la team ana succès na ye ana actualité na ye azana terrain tout le bien sur le chemin de la gloire. Est-ce que c'est normal 20 ans le bas nani atangaka pe bato ajibe so baka mukie to ya were le kaka to ya nani non ezaka so to moni likolo etondi to moni se tondi mais ça inchallah. Est-ce que moi j'ai compris ça qu'on dirait subino pour la moni façon zo lobi ona mawa na motema na bobangi exactement par rapport à ba concert ya lelo et tout. Non, 20 ans il y a papa l'air avait ba propos na lobby mo va ebi pourquoi lobby ba propos wana mais pour na biso classement c'est quoi? Classement c'est quoi? Pe to za na stade na biso surtout ko beta. To beta ki pe stade du wana to beta olobate ke non stade na biso to beta ki ke bato bayaki te bato bayaki. Ozali na stade to za na stade exactement. Yo mutali boso ku to zoloba ke non kangambula. Yo zaina la tête tu fandi na yo bige ba caméra epola c'est là quand tu vas mbulu ezandena di oh on makambo etelo enoki to zaina wana nous les betama nous les respectons biso teka bien VIP
Bien VIP te comment? Bah tout te. Mais fallait te bien VIP. Ba maman mapa ba otambola wana ni mama. Fali. Maman mapa aoteka mapa na VIP. Ba benga ye muta VIP so mbalipa. Il y a fait rigoler. Biso oteka ba bien ba $100 tuna. Mais c'est quoi tant que le bon ba stade oui bisanga. Tant que ba ko classer ceux qui bino ba pesi bino mais non pas exactement ya ko classer beaucoup se retrouver ba 40e. Na bino mo. Non. Non, mais Tolo Bango quand même, faut que tu vas. Tolo Bango, hein? Biso so ba classé, biso toza premier na kati stade wana. Parce que toza na 2 albums. Toza jeune ou héritier ayo pesa génération qui non faut affronter ba o ba ya ba sala. Héritier za premier na matière. Obuka na te noki. Osango polémique te ana complexe. Muto placer ba jeune. Que na annoncé dans le stade de Marty, c'est héritier Watakogan. Tout ça premier. Tu as liboso Fali, tu as liboso Ferré, na batutu bakoya. Liboso ba vie belé pe. O ba banda musique liboso héritier. Biloko vention na sali ya papa. Papa za bongo er moka lobi na ye bango tu ba bana. Héritier attend terre. Moi na musuza bimaka échec de pas banda nchika zuakate na nchika père na colère. Afinga peu père pas ma voisin. Mais les profs père azwe les profs nanda ku ba pesi encadrement bien ba bi bon. Mais kana no o simbi. Bon ndo bete na maboko. Héritier sali génération ya tembe. Pezo simba. Abimi si retirada abunde simbi. Betse bandula bimi. Mi ange mi démon. Et simbi. Aye qui a bien non ça muta non ça m'ambasta de Marty bako ba ina ba carrière tala ba album na bako ba bimisi na depuis ba banda musique na 2 albums na biso o pesa sko mutu ni chance héritier no ba album bako ba bimisi héritier comme non na ba niveau ba album ate to ka na 2 na moko yango stade déjà na niveau no mona to bet Olympia pe to kenda poto no ba musicien o bet orchestre pas même ba musicien a ça la orchestre ne ça ma héritier ça premier na bango même wenge te beta ba fali baza wana ba faire baza wana quand même wenge beta ba premier ko la ba génération ba kutaka ba zaiko langa ezaka ba est-ce que bayaka na bakibosika moko be bon chic bon genre peut-être ça la te héritier ce ezaka ni héritier ye na kitembene na albike mais kitembezani busca tu vois zamba lobis o azana fo azana kondima yango nde recette non mais musique eza kondima te musique eza beta toyoka boka beta kite mais par rapport à ba fait to le ba premier na bango na bien ça premier na nini na nini génération na 2 albums alongwe 2 albums na salle orchestre 2 albums de Simba l'air annoncé faire annoncer album na tantôt plus tôt oye baté héritier annoncaka fallait aye héritier tikela kana wenge beta ba papa na ye faire annoncer stade na nini tantôt plus tôt que na beta ka po héritier beta ki na beta ka po l'autre la beta non mais ba fan na ba sengaka après sorti à prison na ba bité faut beta biso marti to ni sango mais on dirait peu problème peut opposer en moi. Moi, bah, quand tu es héritier, il y a combien de guides? Premier là-bas, il y a des premiers là-bas. Il y a des personnes là, dans Mambo, Sozo, Babasta. La première là-bas, et ça ne bête pas. Le premier. Il va se mêler, va bima, il va se stade, on va gagner. Et ça, en quoi sortie médiatique il y a Trésor Congolo et dérangé, bah tu es héritier à Tanabe? Bon, on a déjà moi na. Pardon? On a déjà moi na Zoala ngata Hollanda été. Moi non. Je parle des Trésors Congolo. Il gère du côté marketing, il y a fait rigoler. Mais on a lobby. Mais combien de mois, c'est pas n'importe qui quand même Trésor Congolo exactement, non? Ah, mais non, tu vois. Moi, non, vraiment, si nous avons dérangé, tout le monde est sorti médiatique. Il y a Mishka et l'autre place s'est posé problème. Mais voilà. Ouais, c'est tout bien. On dirait Mishka. À quel on a négocié, il y a tout à tembe. Posez-moi problème na internet exactement. Mais il y a une façon, journaliste, bon, ça va comparaison.
bango baza baartiste naolo bango kimia mpo naza nanga posé bango baza baartiste baosala bulo na bango ndenge otuni makambo ya baalbum ya biso ezobima oyo trésor wana aotikala koyemba te mwana wana aotikala kosala rien so otali na expérience aka toza na Kinshasa awa orchestre ocompare te orchestre ezobima ezobeta so totali héritier toza parmi premier ou deux baorchestre ezobetaka balibanda mboka kobima toza de bango bazalaka na kina toza de yo mo luka siko moto kotia oyo mo fale abimaka fere abimaka fabugas azobima bamission babimabima bango kobimaka oke concert mo biso sala bilan te Enoch sala bilan la team 2022 2023 yango toza na juillet banda 2021 2022 tala bilan mais kolobaka ngo te mishikanda alobi voilà héritier fere aleki na oyemba badanseuse na bino baravéhicule mais talanga mbwana kuna stade yango achrétien mpena non achrétien te mpoza réalité place moko ya mabe oke non la musique toza na besoin nango te quand même non musique wenge yaka nango bongo wenge yaka il faut bakar omoni bave ebele na baoke jazz bazala na bapeye bakar te wenge yaka na idéologie wana bave vivale ezalaka leader ye mo fazala na kar papa beaucoup que son âme repose après mamu mishika lobi chef asolo mamu asolo biso tu bureau to na bakar eza de structure à stabilité moi tous à complexer ça te non complexer là ta complexer na ça ba danseuse ba la car bureau na car ba la car bongo koyemba eza nini au public ndena baka ba mélomane de ba sepela public ndenge zo sepela koyemba héritier za arte eza donza mbape ça soki lelo teka 20 sone wana papa na biso akozonga susu koloba so eza membre ya classement 20 sone asalaki héritier aza premier na génération via okosangisa génération na bango te 20 sone na JB bakende bango na bakofi bakin kester comprendre bato babeta basa bapapa wemba yango oyo okota susu boye ndeni so atangi fere eza bien veso asali sentiment aza papa aza mokolo ayema mba osala ekima moto asupportaka bord na ye comprendre mais 20 na okoyaka te faka ya ndeke papa wemba Kofi Olomide King Kester nani so abeta abosani na jeno kutu mwana bebe chan abosani na stade non stade ya ba 20 eza lelo te eza kala obango babeta tolobela moto apesi lumière ya stade c'est héritier wata mutano sa alongoli complexe ne wenge yaka olongola bamisien complexe te motu foza palais ta bien misien foza propre misien foza car misien moi fo lata bien wenge longola babiloko wana comprendre héritier te oza jeune ndenge bastyle ezalaka na baétats-unis baamérique omwa petit mwa dimo otali contine ma plein ya kotonda otali kara otambola nango héritier te tobeta basali héritier alongola complexe nani abeta na jeune nini baye lelo kobeta bandula ya ba VIP moto abanda VIP sans album na marché héritier à $100 avec Zachary témoin ça veut dire alongola bacomplexe na baconcert parce que ve ndenge aza wana ifaki azwa nde azwi Kofi Olomide azwi Kofi Olomide azwi ve King Kester azwi bapapa bato tu babeta bastade wa génération nde fatia bango bayo dindana nde dans tout ça quand tu regardes Mamou te koyeka okoloba neti nini nga alobi kaka ke non bameloma na biso spiritas oyo ya biso ebiki ebolekaka bango na ebele naza si bolekaka bango na ebele spiritas oyo ya biso deuxième stade de martyr eza mokonzi ya mboka oprononce tokende yango na réalité oyo batutu mokili azolinga ezala réalité nini oyo mokili na bajournaliste bolingi ti réalité nini kasi oyo biso olinga eza nini bomona spiritas bomona bango nde nini bomona spiritas ti bomona bango réalité bolinga bomona bango
biso toza besoin de casser des tours dans la normalité. C'est pas que donc on a biso bon. Naki bon tende. Ya on a On lobby. est sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la gloire, on a biso la grimace tout ça. On Mais ne bon, peut pour pas ça, bon, nous on a des intimider. spiritas. On va bien noki. Voilà, pour ça, bon, on a spiritas se manifester. C'est ça, on a dit que beaucoup de monde Mais tant que Bozara Kuna ils ont manifesté des temps pour martyr. Oh, spiritas c'est partout, ils ont la Brazza, ils ont la Matade, ils ont la. Mais Bobeta martyr. Mais bah y a boule bêta partout. Ah, bon spiritas c'est qui m'amboula. Te ba mais non, kozwa place au babandai kolongwa baya. Attention, kozwa place au bandai kolongwa baya. Ezali compliqué bike biso ba inondation nzela ezala soubienté. Ya même ata mutu ki kotambola te, même ata nzela makolo mona mai komelo. C'est un peu ça né président na biso Fachi Beto zo bongisa déjà banzela, na bike tout ça bien. Tout ça bien. Si admettons que Ferré derrière il est juste devant cette caméra. Par rapport à Marambo Ekole, Kakumbo Ekotanga Malaye, tout ça n'est héritier quoi. C'est comme si il est commis à faire ego un héritier. Et aux amoto à boire, où c'est un héritier. Aza collègue na patron. Aza collègue na et né na Moussala te Fabrice Kachouba. Moussala. Mais quand même, il y a Beta na Wenge 4x4 fait rigolo là, exactement. Mais non. Méritier au côté na Wenge maison mère dans le bon sens au fait. Non. Il faut bomber ça. Mais c'est juste une question quand même. Il est leader d'abord. Mais collègue encore. Oui, collègue mais collègue pas na Moussala te Moussa ndeng. Les héritiers bando yemba pesa ko date bando yemba. Te baba mission les héritiers yemba pesa ko date te. Collègue na patron. Collègue d'un musicien, chanteur, c'est tout. Tu peux lui dire quoi s'il est juste devant cette caméra? Bon, courage toujours. Mais tu dois regarder la caméra quand même. Après, moi, je suis commis Ouattago. Moi, message, il y a motivation par rapport à stade, Simbi et tout. Hein? C'est pas, ça dépend seulement de ce que toi tu vas dire. Hein? Après, ça va courage et la musique à Mboka. Mais il faut me rappeler qu'on remercie air moropé bazoaton le bango na média vérité quoi qui musicien collègue des musiciens héritier wa taper si bango tout courage bango tout na ba fali wa courage qui bazoa ba on de prononcer que to beta stade na mboka na biso to sala boy c'est un peu ça héritier na rythme moko boy et rythme identité netikali ya tembe héritier banga pa lo batteur beta stade bango babanga bango tu babanga so babanga ba beta fo ba beta ngole ba longwa kati yo longwe quartier la te ya ko bimisi disque des albums le ba ambassade yo pe kuna au maison mère les marquis quartier la te lisusu les longwa fait ba prononcer les ba ki héritier lo biga beta c'est un peu ça et ça no pesa ma beta faut ba la poser problème ba tembe na biso les opposer problème te ba tembe na biso ça déjà mobile positif mais comme est-ce que ça n'est de trône de ballon jamais de ozawana jamais de ozana au fando pesa ra position qui oza négatif non au sali kambo émission ici matin non héritier c'est comme ça héritier soit fandi ata même ata na autorité mboka après sa position voilà Fabrice Kachouba mais question à Souga et poser peut un problème parce que aujourd'hui les héritiers à guide ya ba mission des leaders na bango mais tout comme on a vidéo moi circulé sur na toile internet ya bino na soulé kauka na Kisinjora alors tu as très bien que soulé kauka azam moko ya ba bureau ya fali poupa yo moto otambola na to bengi guide héritier atanabe comment est-ce que vous kende sous na ngambu o ba guide te fallait peut-être battre na bango ba Hollanda battre na bino bokomo Hollanda bango c'était quoi la vidéo dans son entièreté en fait Enoch bon soulé kauka ngala to ba na soulé kauka no pe banjo soula na fali poupa te OK voilà là to ba na ina tozo tanga biso tu na collège Sainte-Anne Elikia no banjo soula pe na fali te tozo tanga biso tu ndeza ba journée culturelle to bengisa nde quartier latin Mababia bazalaka c'est série wana quartier la trésor beta na bekole ezaka na wenge pe bando ya ba VJB so mona série wana wera so kaza jibe oyate la série biso to beta na banchiki kuna c'est mon ami na numéro to solaka abengaki nga pour ça membre fondation na ye ndenge zo sala pe fo membre ko postuler biso solana biso to solaka ndeo mambo na dai ya autorité mboka aza conseiller à premier ministre na mboko tozali eza na ba
bapiste mosusu ezali dans le bon ere mo mpe nde tozalaka na monsieur le chanteur Boss Life na bamaître Kazi nde twandomona na batete kabwe mpe bandaosola na basuleka uka twandomona na biso tout. Mais on dit babenga non pas na la team par rapport à la vidéo on est sur quel non boss na biso à sage la team eza place à ba cadre eza place à ba voyou te ba bige na osola na voyou te na osola pe na cadre quand même suleka uka ka cadre a pe na problème mutu te bango ba sa copie entreprise na ba aibi pe ki kachu va ti to sa ralinga mambo ba musique yé pas ça la copie na c'est un peu ça. Okay. Rôle en jour après ça y est qui est peu à zoler la baboulot ils étaient à qui ko motiver na ba campagne. Ndenge ba campagne zo banda aipe na mpiaka. Azongi aipe na mpiaka ipara ke ndai papa ruga ufe mbuta dikaso ali ba ngolar ndenge ipare. Na mpiaka c'est un peu ça. Dossier na pendant kota monter. Kota teza mambebele. Wa dossier na ngate ngato tika plus na to se focaliser la musique. Vous a focalisé dans la musique. Mais Azongi la team. Position ya Ntora déjà bozolanda ba imagine ningo ça na émission. La team eza patron héritier wata. Mais on sa ba image mo patindeli nga pe na kamwe ndenge yo pozo tuna. Mais pour le moment dans nous ayena na bureau te. OK. Famo na siège, famo na mpaka, famo na les autres biso tout. Et message est la partie merci beaucoup. On a vraiment si le long a habité na mona ira ça l'émission na mutu kingana ça l'émission c'est là bon. Fabrice Kachouva, donc comme merci en grosso modo on peut retenir quoi? Il y a retenir ça sur le chemin de la gloire. Ba ange ba regarde le message à bien. Héritier Wata déjà à l'obita mi mba rapport na moka mba rapport na ba mélomane na ba fanatique na. Vraiment ayoki mawa na mboka na ye musique bato baozo sous musique na valeur te bakomotia polémique liboso yango mawa wana ezosala patron na biso héritier wata abi ye ndenge ndoko oyoka bamusike batabule na bapapa lwambo basonamba bareposa pe ezala bapolémique akoyemba mingongo banzembo bashamba lelo ekomi ke non moto azali na disque na terrain te ayoloba kombo kingani ayosala classement kingani non musique ezalaka so mpe etiki etiki yo maintenant bato mosusu etiki te toyeba oyo tozosala kezwa nzembo eleka mi ange mi démon tete kabwe ceci cela comparaison bongo ezala bien ke mwana nge héritier ayembi nzembo ya tete kabwe eleki ya babindombe eleki ya Lacoste eleki ya kingani awandi vraie comparaison parce que on ngana lobaka ke héritier aza guide na bango ya fali na fere pe balekaka spiritas na ebele te bokomona spiritas badédicace spiritas oyo bozoluka bokomona bango dédicace eza mama odile makwakwa na Paris Siza Soukama na Londres puissance amikili Jimmy Watula na Paris napesi pe aussi Soule Kaukaka masa na ngai na fondation na ye kotaba mwamba na tout déjà oya bigate libaya kotaba mwamba baba tete limete kingasani musale salama vraiment ya grave mbote na ngai susu na pesi epai ya yemoko PDG Edo Kambale na pesi mbote pa PDG John Setraka nzambe na bango na pesi Papi Setraka Hôtel Marguerite Boss na pesi aussi Bonheur Ngoma Fondation niveau Tchela kumna tozoya na pesi Maître Naxis Matondo état de droit o mutazo kamba lelo soto bi état de droit Maître Naxis Matondo na pesi mbote na ngai susu vraiment Maman Georgette Masika na pesi pa Loan Kachuva Joan Kachuva Iriel Kachuva ba papasa ya kopesa lisusu ya makasi na pesi mbote na patron na boss Voando héritier Watanabe Goganto Torina Tembe toza sur le chemin de la gloire pas de distraction quoi distraction ezati parce que babi to salande analyse les rezaka à l'époque papa Taboulay Rocheroy yembi nzembo makasi papa Luambo pe ya yembi nzembo makasi polémique ande sala bien on de biloko héritier lingi yango abaki olobane sur na TVT afandi aotela bino kaka boloba
oyo akoloba napesi mpe Enoch vraiment journaliste à Bogar bamédecin à trop la team wata mobimba. Merci Fabrice Kachouva. Alors, très cher internaute, c'était là Fabrice Kachouva. Mon corps, il y a Balobeli, exactement. Excusez pour la voix. Balobeli a héritier. Watanabe. Alors, j'ai dit un grand merci comme ça. Il est derrière cette caméra. Malgré les noms m'échappent un peu, mais c'est Manassé, exactement. Big up à toi. Manassé pour les bons boulots. Depuis Paris, je vois comme ça une patronne. Elle, c'est Nikita Angela Maving. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, Nikita. Depuis Soudaf, Preti Vanessa, Vava Detan, Kaka Bongo, exactement. Mon major Jean Dédié Kalonji. Mon major Jean Dédié Kalonji, en tout cas, Maestro Golf. Merci beaucoup pour les soutiens. Depuis IPH, HP, exactement. Vous êtes tellement ébélé. Enoch Obita, votre journaliste. Yaouli Mouché Nico Diamboka. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes un bonheur pour tout un peuple, Yaouli Moucheni. Merci en tout cas encore pour des conseils. Ça me va droit au cœur. Le boss Sam Kunku, le nécessaire number 10. J'y vais également comme ça. Maman aimé Kunku depuis London. Big up comme ça aussi à toi, Maître Tigre Makanda. Le grand Mukomboso, les Poutine, l'homme des Satan 2, 3, 4 réservé, les grands fondateurs de la grande famille Liseke, grande famille Liseke en tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Big up aussi comme ça à toi, Jaël Binta, la Gauloise, Mobutu. Merci beaucoup, Salé Abinema, Linda Misenga, notre Bintate, salut. Le boss Alain Bolengue, la fondation Alain Bolengue. Big up aussi comme ça à toi, Julie Kadima, Joujou Kad. Alors, big up à toi pour finir. Elle, c'est Moski la star. Moski la star, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Derrière Tonton H, tes motivations, mais va droit au cœur. Ali Mabi, je te salue également. Bonsoir, alors, Jonathan aussi, je te salue. Jonathan, un garçon mignon, il est juste derrière cette caméra. Alors, quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.